Bote mingi balandi ya emission ono kwa mubange lumbaka solo kasi bimisaka makambo ya malamu na yebike na moma oyo boza kolanda deja emission baope bakolanda sima problème ezate kotikala kaka wana yo pe mzozo pesa baninga mayele ke landana no conseil oyo nzamba pambola yo to bande emission na biso bongo na kombo na Yesu pe azali alpha azali Emmanuel azali omega bandeli kati pe sugeza kaka yetala kaka bandeko lelo na ye na lisolo wana eza mwa pasi pe mawa me toyoka yango kaka to ngai bauti kobenga ngai bandeko makambo oyo esalami na États-Unis babengaki ngai mama tout ça tozolanda yo vraiment mama continue kaka oui nazo continue kaka bandeko babolingo lisolo oyo ezali mawa po ekolobela biso makambo ya kufa makambo ezalaka na sima pe ya liwa ya moto bauti kobenga nga awa na mama moko azalaka na États-Unis mama na lobi na nga lisolo oyo nazopesa yo ezali solo ya ndako na nga te ezali solo oyo esalami epai ya moninga na nga mama nayoki pasi moninga na ngai abota mwana na ye kaka moko mwana wana azalaki na Kinshasa ndenge kaka ezalaka mama aya poto États-Unis mama bandi kosala ba démarche ya pasi ti abengisi mwana na ye mwana pe aye kokoma awa na États-Unis na États-Unis bamboka ezebele mwana avandaka na mboka mosusu mama pe avandaka na mboka mosusu mama monoko ya mobange yo yebi kaka ndenge ezalaka awa bafandaka batalanaka babenganaka mwana oyo azalaki na baninga na ye baninga wana bazalaka na classe moko batanga na ye classe moko bedi na kotango batanga classe moko bango nyonso bakoma na bondeko ti baye kozwa diplôme nzela moko basala oya bango famille babenganaka balinganaka basalisanaka en tout cas na ndenge moko ya malamu mama mwana oyo eye kokoma na moma moko boye soki baninga bazobenga ye bazozwa ye te soki bazweka moke zela nazosala eloko boye kaka ndenge wana moninga na kwe na ye pe afandi me na groupe na bango pe basololaka bakutanaka soki batuni me ye sikoyo tuzala tozoyoka ye te ntango mosusu misala ntango mosusu makambo kaka bongo boyebi pe mitema na biso bato ele moko pe bengi mutu mwa mingi azokipe lisusu to lobi bon avandaka na kwe na ye azali na besoin na nga te po na ndenge ya politesse na yo pe ozolanda émission oyo soki moninga bengi yo oyambaki te na l'heure wana mais quand même appel etikalaka ke mutu boye abengaki yo zongela mutu wana benga ye to komela ye to tikela ye voice soki pe moninga tikelaki yo voice zongisela ye pe voice to komela ye soki pe moninga komelaki okomeli pe ye ezalaka te ke po oza fier po yo nde mutu oza soki ndenge nini toyebi te elakisaka impolitesse bolimbisanga lokola pe bacours ya nani baleson ya civisme esila na bekole nga nayebi te soki na Kinshasa kuna je crois na kozalaka ministre nga monoko ya mobange po awa nazosenga susu président Tshisekedi apesa biso atiela biso ministère ya éducation civique kaka pesela yango ministère bongo ngai nde nazala ministre nango parce que na ministère wana ekolakisa biso na savoir vivre mingi bakolia mingi batangi mingi bamonaka bato minene basalaka pe lolendo me bayebaka teke baza ba impoli ba acte mosusu oyo tosalaka yo ozomona yango ke naza lolendo ezali impolitesse wana nde natiela no pembeni nde ekomaki bongo alo baninga mosusu bamoniki eza impolitesse na tiki bamosusu bamoniki nono aza na tante bazokontinue kobenga tititi nzoka nde ndenge bazosala boye moninga aza na malade moninga aza deja na problème oyo docteur ayebisi eke
pasi oyo salango okobika te. Akomi siko yemo ko senonga komi ko yoka somo pe ya kosola na baninga talaka ka balingana ki ekozala ndenge nini tout ça bonabo senonga. Muninga oyo akufaka te akufi. Ka muninga akufi baninga bayoki sango balibe biso se muninga na biso akufa na generation oyo tokoti makambo. Baninga lelaka baye kuyukana. Tokosala ndenge nini? Ote ba o bazana moyen balibi te. Tokende kaka epai matanga ezali. Ba o bazana mikanda bakende kaka. Ba mususu wana ba ndambu na ba o bazana bakishasa kuna ba pesi ndambu. Makambo na solo bezali kateke ya bana basi ya classe baza basi na mibali. Baninga bakoma bandiko. Bakindi. Na matanga wana mama Munoka Mubange tomoni baninga wana. Ndenge ba yeli, ndenge ba kotize, na ndenge ba leli ndeko na bango mama eza bolingo solo. Mama. Sima yako kunda ndeko mwasi baninga bazongi makambo susu bandiko bima. Ote atikaki biloko na ye na Kinshasa. Atikaki ba ferme. Azako somba biloko na ye. Atikaki mbongo. Biloko atiki eze belé mwana mwasi atiki biloko par-ci par-là. Mais biloko wana mama na ye azoyoka ngoko yoka mama oya boti. Nzoka ndeko mwasi akende ko sala ki camarade na muninga moko azalaka na États-Unis awa mama nda sala ki camarade. Ndeko wana oya zwaka na États-Unis mama muninga wana abomela ye bondeko nyonso atika baninga nyonso ye atika la ye moko na vie ya mwana mwasi oyo. Mama tangu mwana mwasi akufi mama ya mwana lokola yebaki muninga wana ndenge azali likolo na biloko ebele asalaka tangu mwana mwasi oyo azala pasi alinga kufa. Mama na mwana mwasi albite oyo azalaki muninga mabe ya mwana na ngai. Yango wana makambo alobi pona matanga ya mwana na ngai na lingi bosoto wana te ekota na matanga ya mwana na ngai. Bandeko na ngai nzoka nde tangu mama alobi boye kamaradi oyo ya sika oyo kokota na vie na ye azalaki na contrôle na ye très bien. Asali oya ye matanga na ndaku na ye epai na ye. Mama yebite ke matanga ezalaki mibale. Ezalaki te ke matanga ezale pa papa, ezale pa mama, po papa na mama bazali koyoka na te. Peut-être wana pa peut-être tokomona ke raison ezalaki. Mais yo oza muninga okende ko organiser matanga ya muninga na yo epai na yo. Pendant que mama na ye abota ye azali oya bengisa ye na États-Unis. Oya kumba zemi 9 mois. Oya melisa ye libele ya liboso. Ye azana kote mususu asosala matanga. Yo ovandeli matanga epai na yo. Ozui pe ba cotisation na compte na yo. Olesi pe batu, omelisi pe batu. Mama Munoka Mubange makambo na zoloba na yo. Batu bayebi yango. Bakoki kobenga yo po bayebi soke iyo ezali bongo. Mama, matanga ya mutu o organiser pai na yo. Mama Munoka Mubange ezalaka sikoyo na sima makambo ezoleka kuna. Biloko mwana mwasi oyo yatika kamaradi wana nde mutu ayebi nyonso. Me baninga oyo bazalaki na klasi moko, baninga oyo bazwaki endeko, baningo bayeko lela na mama esika moko. Bandeko wana ta masolo ya biloko yatiki bayebi yango te. Mama Munoka Mubange mukiliza makambo.
yango na lobaki na memela mama na biso munoka mubange na biso asolola na biso likambo oyo ezalaka ngape na tuni bino balandi ezalaka ezalaka matanga ya batu ezalaka na solola kina bakulutu na solo na papa Botembo na solo na mama Moseka na solo na ya mangobo eza pasi te batu mingi basakana kana mokili nyonso oyo soki totali ndeko mwasi oyo akufi ye na koki kolobele te palobelaka bakufi te me yo moto tikali ozwela ngo mayele mama oya yo oya kumbaki yo na libumu oya bimisi yo oya sungi yo pe abengisi yo oya na kati ya mboka ya États-Unis na mama wana na ba oyo nyonso bazoya pembeni na yo kopesa valeur na nani okopesa valeur na nani soki mwana mwasi apesaki mama na ye valeur na misu ya bandeko na ye baninga na ye apesa mama na ye valeur mbele makambo eza boye te baninga na ye oya klase moko epai na bango bayebi valeur ya mama me muninga oya ye kolokota to ye mutu alokotaki to muninga mutu alokoti pe vice versa ndeko mwasi alakisaki bolingo mama te epai ya moto oyo tamsunga likambo muke yo lokolo komi mukolo alokomi komona ke ngai me bako boma yo te ndeko mwasi nazolobela yo oyo sana bomoi ozo négliger moboti na yo pozwaki muninga songolo pakala Bible ezoloba na biso kuna na Exode 20 je crois na 12 Nzambe alobi oya ko honorer tata na ye na mama na ye te kufa na ye kozala musika te kufa ezali kaka te ke okufi oke na cercueil ndenge ndeko akei eza mabe me kufa ekoki kozala na makambo ebele ya yo ezobeba soki Nzambe mutu alobi yo kolongola ngo ndenge nini nganga mutu akolongola liloba Nzambe pasteur mutu akolongola liloba Nzambe munoko mubange mutu akolongola liloba Nzambe tokolongola ngo te etikali bongo kuna na Ancien Testament balobeli biso bongo me kuna na Nouveau Testament pe balobeli biso na Ephésiens 6 bandi kaka wana na 2 zolobela nini zolobela baboti na bana epesi exemple wana ke kaka ndenge komama kuna na Exode kaka ndenge wana pe ezali ti sikoyo po yango ndeza na promesse moko ya mombamba promesse wana ya mombamba nde oyo Satan azolinga promesse wana ya mombamba nde batu mabe bazolinga badevie yo ndeko yo mutu ozo vivre lelo na mama boza na problème to na tata pardon naza na nga mubange me nasengi yo pardon kende kozongela libota na opesa bango pardon mukolo aza mukolo Nzambe apesa valeur po ayebi tina oyebi Yesu na libuma Marie Nzambe nanga pourquoi Yesu abandaka na libumu selonga na libumu kuna Yesu ayebi Marie ba vertige ni ezali kosala Yesu ayebi pasi ba mama ba monaka zalaki komona yango boye na kati ya libumu po aza Nzambe azomona Marie akomaka kolia basafu na pilipili Marie akoma tongo nyonso soka sa alamoki azosanza mai ya ver kasi Marie wana nde mama na yo te ninga wana te pesa valeur na mama na yo ndoki aluka keloko mosusu te ndoki aluka ka mésentente boyokani te batu bayokana te siko na kati ya kozanga boyokani azotala nani mukolo nani mwana nani aza na raison nani aza na tort ya kokota likambo yango adodi sikoyo ayeko doda po Bible lobi deja ke okozala na bomo ya mulai te na yebisaka bino réunion ezalaka na butu nazolo ba butu ya minuit te nazolo ba butu ya mokambo molili po bazwa mutu bazwa ka mutu pamba te
bakendeke kuna kovanda batali kuna na mukanda nzambe baloba nini lokola nzambe alobaki bongo toza na droit ya kolia ye ya kobebisa makambo na ye wana yo pozo telengana mama nanga ntuma be akufa tako kufa ebona mutu abotaki yo soka mikufelaki avant yo linga kobota maboniko bazongi sona libuma mama wana nzambe saka nzambe sinon avant fin du monde babandi okamata penza yo mutu ozalaka fier bazongi sio nanu kaka ndenge ozali na babiju la munene na yo bazongi sio na libuma mama babi mama fanda nena na kati kuna ta une semaine kaka na une semaine wana toyebi te soko kozali ndenge nini na tangu yo ko bema osali 9 mois na libuma mama bato lelo mama bato ko mizoba ndeko mwasi ndeko mobali pesa valeur la mama na yo soko pesi valeur na mama na yo baninga ya mama na yo baninga na yo bakopesa même valeur ozalo te bakopesa mama na valeur siko ya kufi oyo basali mama na ye soka zonga ki alingaka mona ngoma be ke pourquoi basala mama na ngama be nzoka na fungola ki mwanzela matange kabwani mama na mwana batata ya bana bandeko ya mutu bayebite ke camarade ya sali matanga azwili yango na ba cotisation oh non courage wana eza ya bana budete meza bato basala ka ba réunion na butu po ifo ba famille wana nyonso tata na mama na nyonso na kati ya butu basala ka banani o coopérer na bango poke ne kosala matanga wana kote mususu matanga zero kwa kubanga te ndenge nini ubanga te quand même ndeko mwasi obanga te matanga okobanga te matanga ya bato oya bino moko kutu na famille soki bapesi yo responsabilité oza kobanga oza kolenga na kobangela ndenge nini nazana mwana muke devant matanga bato nyonso bamimi ona kabana mikie atanga ye ngana kenda Afrique du Sud na kenda Afrique du Sud matanga ya mwana nanga bato Afrique du Sud kuna ndenge basalelaka te bakunda nanu te biso to kongola nanu bambongo tozana bambongo to kongola ndenge bango basala kana ndenge na bango na lebi na bango te bo kongola na ndenge bino bolingi mengai nazana ba obaleki ngai na mbula obaleki ngala makambo ndeko atato sambelaka mais il faut to banga nzambe likambo wana soki eza ya baboti eza ya yo te yo zana batata ozana banoko na kati ya famille likambo boye kwei yo lobi ngamoko na ko gérer ango pardon ba gérer ka matanga te sakira no komi na mama wana te mutu nyonso banga na lobaka na bango na makambo mbongo na bino te soki boko zwango bino moko bosala makambo na milo menga na yaki na mbongo nyonso famille ba pesa kinga poto kunda donc tozo kunda lobi problème exact ba ko comprendre nga mina za mama ya mwana mais yo mwana na yo te ndeko na yo te famille na yo te ekolo na yo même te oza na kati ekolo ya mama wana te to ya tata wana o babotaki mwana wana milimu boni ozobunda nango ndeko mwasi milimu boni ozobunda nango te courage ya bongo eza kindoki luka basali ya nzambe oya solo oyo bakolobela yo ke ozana mwandambo tangu somi yebaka te ekoki kowuta na mokili te courage wana jamais ekoki te kowuta na mokili ewuti nde na monde ya ténèbre bolelisi mama tangu mama abandi koyoka mama leli pona bato mosusu o bayebanaki na mwana mwasi akufaki tozalaki na matanga na ye na mboka boye ndenge nini epai ya intel asalaki matanga pona nini aza famille na bango oui topesaki ba cotisation atie ba cotisation wana wapi selonga ayebi likambo na nzoto ya mwana mwasi wana ayebi ayeko kabola ye na baninga akaboli ye na famille po ye adondwa bato États-Unis botalela mutu wana botalela ye nayoka na nga makambo nayoka mais oyo tete mbala liboso epai na biso ba Kongo kutu kaka tangu mutu akati motema fo baluka nanu tata na ye
Siko tata akufa. Awa bazo lobela te ke tata so babi tate. Zaka ka tata oya boti mwana te. Tata na ye bazo luka clan tango mosusu ya mutu wana. Tata oya boti ye akoki kozala wana. Me ye te mutu akoya koloba na matanga ya mwana. Bakulutu ya famille na ye bazali bakoya koloba. Mama oya bota mwana na ye. Eza ye te tango mosusu akoya koloba me. Bandeko na ye mosusu banoko mosusu. Nde babimi po baya koloba. Me yo za mutu ya famille mosusu bandeko na nga. Matanga pe ya bikenda kenda na bino pe mutu bokendeke matanga bikenda kenda botuna kape nanu. Po ezali kamo munene ezali kamo mukete. E mwana mwasi biloko atiki baninga na ye penza penzo ya kati o bazalaka ya kati oyo atiaka pembeni po azwa oyo sika baninga wana bakomi kotuta na mitu. Yo yebaki keza boy te na yebite atika ke loko boy te nga na yebite atika ki bande konanga tala makam muninga odi opusa na pepe meni na yo eko boma yo ha apanzi batu nyonso siko ye mtu atikali na nyonso ya yo azana ba liste ya makamo nyonso ye mtu azana mama na yo azana ngoti. Est-ce que nazo tuna ka question soki mona mwasi akufaki azongi na mokili akozala ne sengo. Est-ce que akozala ne sengo na oyo nyonso eleki na ndimite. Na ndimite akozala ne sengo. Eza mawa pe pasi bandeko. Bandeko. Bandeko tozala mayele. Tozala mayele. Mama tikali lokola poussière. Na tango yo zana bomo inde tango ko valoriser baboti na yo. Na tango yo zana bomo inde ndere ko sala ke ya solo mama na ngai aza mama na nga. Monsieur yo bandiko kakola ye. Na mutu akoji ko lia yo te akolia yo po ebike mama ni akolobelo ko. Bible pe lobi ko kino ko lia ye. Bible lobi vina yeza mukuse. Bible yango moko se lobi. Bonga na ko banga nini pona na boma ye. Akobanga te. Akobanga te. Batu baza ko miteka mingi. Batu baza ko miteka nyanga na kwa kulaka toujours basali ya Nzambe. Bozana ka ko benga na ba demo na ko tinda moto. Me makambu place yango efandeli bozolo belango te. Batu bayaka ko sambele pa ina bango tuna bango relation ni basaka na ba parents na bango. Ba mususu même ba parents ba kufa bazala na relation te ya malamu na ba parents wana. Mais zonga na base te. Hein? Yo zo tondisa ka église pona ko tondisa Nzambe ko sambisa yo. Batu wana baye po babika ko bika salite ke no babika po bandoki bale na bango te bale bango te mutu nyonso akokufa. Hein? Lazare Yesu asekwisaki me Lazare azaka te na mukilia. Akende na ye. Ba Pierre pe bazalaki wana pe bazo sekwisa na ba Paul. Ba telemisa bakoka me bango pe bakende na bango. Mais l'essentiel ya mutuya ezali ke otalisa mutu bonzambe. Otalisa mutu te mabe ya muninga ndenge insistaka. Basali na Nzambe. Oyo eza point moko capital. Ya bana na baboti. Oyo diable azo profiter. Na bandaku diable azo profiter. E yo za kuno zo chasser kaka ba demo yonde mutu yebi Nzambe. Keba. Keba. Bandeko babulingo. Bandeko babulingo. Pesa valeur na baboti na. Mama kufa tata kufa ndeko. Pesa valeur na ba tata leki ba tata mwasi. Pesa valeur na ba noko ba mama kulutu ba mama leki. Pesa bango valeur. Pesa bango valeur. Tala. Tala makambo basali muninga na bino. Ezalaka. Na tuni lisusu. Ezalaka. Matanga ya batu. Cotisation ozui. Na français balobi quel courage. Quel courage. Bible lobi to koyeba bango na misala na bango. Nzambe. Mawatro. Yo olandi. Message oyo. Lisolo oyo. Mama limbisa mwana, papa limbisa mwana. Bao bazana bomo. Limbisa. Oyo pake na motema no limbisi kaka. Bino bana. Bozongela baboti. Bosenga bolimbisi pa baboti. Sima bobeleli Nzambe Nzambe yuki alimbisi pa bosani. Bandoki pe barate yo. Nzambe apambola bino nde tokuta une émission ya mardi prochain.
Ciao.